Ya solo bandeko, ya solo te tango na biso koki o esenga kake tolubela bino maito bombela ki bino. Ya solo ete tata kimbangu jantungu na bomo na kipasi po ete Congo etelema. Ya solo ete bandeko ebele bayeba kite oyo mosala tata mpungu tulendo atinda kitata kimbangu na kati na Congo na ntotila. Mingi bayebaki te nini tata atindaki mama kipamvita na kati na Congo na ntotila. E mingi na kati na bango lelo oyo bazali au service ya badongolo miso bakotia kodiabolize mama kipamvita tata kimbangu na ntunguno ba oya biso ya divinité na biso et voilà esika nini tokomi lelo. Lelo bandeko tobiso biniza mokolo yenga. Lelo ezali mokolo oyo tobisaki bino ke tozwaki mikolo misato ya mabondeli na biso ya balosambo na biso po ete tolobela tata ezosenga nini tosala po ete Congo etongwama po ete Congo emata likolo esengela biso tosala nini nakanisi tata apesi eyano na moko na kati na biso moko na kati na biso azwi eyano na ye to mpe azwi oyo tata tindi ye asala misusu bokomona yango te me bokoremarka yango au fil à mesure mibu eza kopusa na komona ke eloko moko koleka na kati na nzoto na yo ya changement oyo nzambe engagé yo osala na kati na Congo na ntotila mpo na Congo na ntotila. Alors bandeko bana somi ekolo Congo na kanti bomoni titre na biso tolobi ke l'échec prémédité oyo esali ke gouvernance ya kati ekolo Congo échoué ezali likambo ya spiritualité ezali likambo ya bobiso ezali ya solo te na ntango tolobelaka bino ke ya solo tata atinda ba oya ye na kati na mikili nyonso oya ye atinda kobandana na kati na Congo na ntotila. Nous on parle de Congo na ntotila mabele ya biso mabele bankoko na biso mabele bankoko batikela biso moko te na kati na biso na kanisi abungi koyeba makambo nini tomona te na kati na mabele ya Congo na ntotila. Moko na kati na biso ayebi ba atrocité ba pasi ba maltraitance oyo bankoko na biso bamonaki na liboso ya bamindele eza secrete eza likambo kobanga te eza likambo ke totelemisa mitulu kolo tolobaki ah ces gens-là bapere souffra biso bankoko na bango banyokola biso e bankoko na bango banyokolaki biso mpo na nini tozali baime lokola bango bayaki na mabele na biso batortire biso na mabele na biso batortire bankoko na biso na mabele na biso mpo na nini esila te torture nyonso basala ya mabe baatrocité ça continue jusqu'à présent eza kocontinue mais bango na bomoto boye bazala biso ya discours mosusu na monoko soko yoki ndenge azozwa morale na yo olobi te oyo aza mosantu oyo aza mosantu ezali ke oyo mpenza basantu mpenza bango tondima bango nzoka te maloba ya mpuku oyo azali kofula moto oyo azali kolia nyonso eza koleka liboso na biso nyonso tokomona yo na nga toza kovivre yango yo na nga toza komona yango ezoleka liboso na biso yo na nga tobima tokende na mboka mindele na mboka bapaya koyekola koluka koyeba komona oyo ndenge eza kosala na mboka na bango tokotala bango miske bato oyo nyonso bayelaka biso eza bosolo oyo nyonso amemaka na mboka na biso eza bosolo me to bituna maji nini bato yango basala po ete babenga bango bapays riche eloko nini bango basala po ete lelo bakonza biso badomine sur biso e bazokonzi kodomine sur biso na kotala nyonso wana oyo eza koleka na kati na mabele ekolo Congo ya komona ke nyonso oyo baya nango na kati na ekolo Congo na ntango tobimi na libala tokomona ah bon basala système oyo bango basala po ete biso toyeba te ke ils dépendent de nous. Ils dépendent de notre pays.
de notre nation, de notre terre. Bah, ça la stratégie moko, ya makasi ya kobombana. Bah, il y a besoin de terminer sur mokili. La démocratie, le respect des droits, la justice internationale, la communauté internationale. Mais quelque part nous sommes protégés. L'ONU est là pour vous protéger. L'ONU est là, l'aide internationale, l'aide au développement, l'aide des ONG, les ASBL, les associations, nyonso ba branche nyonso oyo ba soko zoka ba kombo na ngolobi openda bata malamu bato na nzambe nzoka te. Il y a des choses qui se cachent là derrière pour nous avoir effectivement besoin de ça. Alors on se pose des questions, comment peut-on sortir dans cette histoire, dans l'impasse là? Les autres vont dire mais c'est pratiquement impossible. Parce que ma pica système 3C, 3 piliers qui marchent toujours ensemble. Et donc, ils sont toujours ensemble. Et, bah, tiens, dans un système, on a que, biso moko, to soutenir ma pilier wana, et koyate. Est-ce que vous comprenez? Bah, là, que la kère la bino. Bah, là, que la kère la bino, que j'ai besoin de ça. Bah là que nous bakers na bino za pour soutenir to ye wana ndeto pesa na bobiso to ko lobela ngo lelo na tango na moyi oyo po ete moko na biso ayeba esikani ni oyo pasi na ye banda kolela na ye banda souffrance na ye banda ekosila te selon bango ekosila te selon bango bazoko ko entretenir yango ko protéger yango non ko embellir yango ko changer yango formule ko ba moment bon na malamu ni comme nazo ko lobela bino bandeko surtout vous les étudiants les jeunes suivez très bien parce que vous risquez de tomber tous dans les mêmes pièges sans le savoir que piège aux autres côtés bino. Les autres vont croire que non, ils sont là pour nous aider. Parce que si je viens aujourd'hui intellectuel, si je viens aujourd'hui diplômé, si je viens aujourd'hui licencié, j'ai plusieurs diplômes et je serai bien dans ma vie. Lokuta. C'est faux. Nous allons tous tomber dans ce système-là. Oh, bango va créer que tout tombe dans le système. C'est pour cela que Nzambe, Tata, to senga qui nous colme ça, à fond la biso bongo. Pour tout transmettre bino oyo azoloba à travers biso oyo azakoloba tolobela bino ngai na liboso na bino en tant que moi ne longa na kati na bana longa to na principe na biso liboso nanu boto sepa ya tata kimbangu da tumura ile muinda yena zako fongola biso mai mabombama tata azako fongola biso yango. Attends, tata za kofungola biso yango esengeli moko na biso atinaka attention na koyeba tata bombeli biso nini azoloba travers bandeko oyo bazali avancer spirituellement. Je vous dis la vérité que nous sommes avancés spirituellement et ya koyeba ba faille na tango za avancer spirituellement tata kofungola miso bato mosusu bakomona te bamosusu bakomona te ke tata fo j'arrive tata kofungolela miso akolakisa yo ke ya solo bobiso etambolaka boye te nzambe alingi boye te nzambe alingi totambola boye. Voilà bandeko na ngai bana sobe ekolo Congo toye ya solo ke toye na mokuse po ete tolobela bino na pokwa nazoyela bino lelo na 20h na pokwa nazoya na titre oyo kodevelope yango nasengi na moko na bino benga bandeko. Benga bandeko baza ba politicien, benga bandeko baza ba religieux, benga bandeko nyonso oyo esengela bango bayebake azokanisaka aza na bonheur po ete ya azwi devant liboso baninga. Mais nakofongola bino lelo à 20h heure de Paris. Na 20h heure de Paris yakomisa bino tata adobeli biso nini titre kaka bomoni oyo tokodevelope yango très bien à 20h yango nde fongola yango nde bomi makambo nyonso bomo titre totie yango nde ezokamba mboka bomo titre totie
Il y a un kamba biloko nyonso e bomba na kati na Congo. 20h rendez-vous na biso et dans la 20h. Na yaki na mukuse pour être là le bino que aujourd'hui to zonge les émissions na 20h bandeko bolanda. Bobenga bandeko, vous avez encore du temps. Toza 14h. Quitte comme 20h, nous avons encore plus ou moins 6 heures de temps devant nous. Donc 6 heures de temps, on va permettre à chacun benga tabana na yo yaka. Ceux qui même vous abonnez, na sengi na yo abonnez-vous. Fina na cloche. To komi na moment moko oyo ezo senga molimo esala. Molimo esala. Nzoto te me molimo esala. Ceux qui molimo na yo esalite, ba muso ba botelo ezi molimo wana. Ba dongolo miso ba zo molimo wana. Ba zo ngo pona nini? Pona bisengo na yo te. Ba zo pona monisa yo pasi. Ok no salela bango. Boki bakana zo sabino. Soki oyoki to kanti ke oligi ke la lata e kotina chonga i pap poyo ke la ngai nga cardinal poyo ke la ngai nga bishop nga soki ndal ba titre no solingi na olata ngote nzamba permettre nga lata biloko wana te a permettre nga na yala bo moto ndenge bo yebelinga bo mo yoka o azol bela bino eza les grands sacrificateurs mo pona mi nzambe mo pona mi atata kimbangu dans tomunwa. Bolanda na bokebi noso promesse to pesami le lot à 20h. Na 20h si ba titre oyo to robaksa na makamo susu oyo eza makasi mais le plus important na bon moto na biso ya on ko alerter bino. Ne ko alerter bino bo se préparer à 20h to kuta na biso noso bozala. Oyo bozala biso ba question ko tourna biso bo hésiter to chat téléphone na biso en ligne. Oyo ko benga bo bengi na plus 32 466 110 192. Tolingi to libérer Mboka. Mboka il faut la libérer avec détermination. Libération tout ça qu'on loba. Et ça politique n'a noté. Toujours la libération spirituelle. Toujours la libération spirituelle. Tant que nous ne sommes pas encore libérés spirituellement, jamais trop à libérer politiquement. C'est là où Bakanga Biso Kreboa. Tant que tu as nous libérer spirituellement, et tu as quand tu as libéré physiquement, politiquement, financièrement, le Kouta. Le Kouta. Tu devrais pas en euro, dans 20h. Makamoun, sur Tata le Biso, promesse ses alliés, dans 20h. Naïna moi, pour tenir la cabine, dans 20h, rendez-vous et puis ça dans 20h. Chacun de vous, téléstime de la bande de Koussou à lire. Tina bende comme ça va dire le bela bango le rendez-vous est pris à 20h. Dans 20h émission bandi tout le babo solo tout le babo tata le bel biso. On peut attendre un message parmi bateau nous soyons kinga dans beke tata tini biso to bele la ye to bele le makasi pour ta loba travers biso à lobby à koloba. Non ça le bel biso ekobima. Ojanango oya tata le bela kio n'hésitez pas. Ne reculez pas. On nous solo olotaki. On nous sommes qui dans ma rêve pendant ces 3 jours au toujours le sambo. Quoi hésiter? Ba témoignage na bino wana. Tu as besoin de yoka. Tata lobimi. Ndeko. Quoi ko sa bisote. Tu as besoin de kuta na yote. Yaka no bo solo. O tata monisio. O ba lakisio. Na mikolo misa tout ko le kalango. Tu as posa lango. Voilà matondo na bino nyonso. Rendez-vous na biso fixe mais à 20h heure de Paris. Alors, to kutana na chaîne na biso TV Lolaka ya Mvuluzi Kimbangu. Bo partager la bandeko, bo recommander bandeko, bo senga na bango biso nyonso rendez-vous à 20h. Tata Kumisama, nkembo na kumo zongo de mo tata na 20h de to kutani na émission na biso. Matondo, ingeta, ibobo.